Monsieur, on va recevoir notre invité de ce matin. Il est là avec nous, monsieur le maître Akima Bisso. Je ne sais pas pourquoi, il va nous le dire lui-même. Pourquoi l'absence est belé, pourquoi Akima? Il a fait un peu de tour ici, 3 fois comme ça, il a passé, mais il ne vient plus. Je ne sais pas, les lots qui Abimeliwa Piango. Nous sommes avec monsieur le maître. Bonjour, Merveille. Bonjour, madame la journaliste. Bonne Merveille, bonne année. Ouais, merci beaucoup, bonne année, bonne année. Calé? Qu'est-ce que tu as fait ça? Bonne année, la vie sont balés en février. Le 1er février. Ouais, non, c'est normal parce que Ngai Nazala toujours dans le mouvement, Nazara minimi en cheval par rapport à Moussala place Bakobengelanga, Kuna na collecter la temps. Avant, nous avons fait na fita Kiawate, na fita na Kenya. Donc, nous sommes d'ici là, donc c'est un peu ça. Oui, quand je me suis dit, bah, il va mettre ma coloté. Ah non. Il va mettre ma coloté parce que pouvoir mettre en voie dans un fox nazango pour bayi banga makolela passe parce que nazali moko yaba tinda mi epa ba esprit ngai ba koko ba tinda ngana makambo ba entité ba sala ke nazala envoyer o ngana nazalelo donc muntu o agoya ayi banga makolefo azala ga entité sikoyo mettre galo kolanga impossible parce que tout 2024 on peut dire que 2024 on passe quand bien non? Oui, année 2024 oui, très bien. Est-ce que depuis au quotidien non kasi par rapport que nazaki sur place nazaki sur place nazaki libanda nde na tozonga na ba fin janvier awa na tiko pardon na ba 4 de janvier na tiko zonga donc moi pour paiement discours na biki na ya biki la voyage et ça va vraiment tout ça live vraiment je mon na sous-souté maintenant ba voyage et qui n'a bien ouais ça va il est bien parce que partout au Kendara ko tombola comme moko ezali ya bantité ko comme moko ezali ya bakoko donc partout au Kendara ko panzara sango malamu oyo bakoko batinda biso to panzara pona bato mokili oyo to Kendara ko bikisa ko pesa bozwi ko pesa onyoso muntu ala ngo posa ya lisungi po bakoko na ye voyage ezali pe kana cadre musala to na ndenge na omukoka ko bako beta non nga na déplacer mingi te na volonté na nga na déplacer non na déplacer plus na cadre musala ce qui musala et c'est qui na déplacer de na redéplacer sans quoi na déplacer raté les bandes poser chance et on travaille bien naza déjà na batu libanda mboka oyo na sungaka na tina ba Canada yo mo aussi peut-on là qui sur le terrain comme vraiment qui est normal. Non, c'est bon parce que on est déjà les cabots au Nazara nango. Donc on peut mettre na zalaga na chance à batu, peut mettre na solution izomaka. Donc c'est un peu ça. Kono banga raté l'adversaire to ko taper. Est-ce que d'abord ko taper mutu? Il y a l'émotion comme on a maître envoyé Zalati et des ancêtres. Maître envoyé ça veut dire motinda. Zalati Zalati ça veut dire Konyamoto, ils en arabe Konyamoto. Maître envoyé Konyamoto et puis et des ancêtres donc les sous la bakoko. Donc pona kuta na bakoko. Faut les canons en dire mettre envoyé. Sur les guinées en dire mettre envoyé, tout kuta na bakoko. Ba mettre tout wana o balobarawana babanga ranga ba yé niveau na baby fox nanga. Donc ngati naza atoni yati mabela batu nazala trop se nanga po mabela batu nyoso ngani ataka epesa melakanga parce que naza pona Congo te naza pona monde mobimba naza pona mokili mobimba nakendaka partout
Bazi, Europe, Amérique, n'a pas. Mais si vous avez non, en Afrique, na Kenya. Beaucoup de bangité. Non, pas na ni les Afrique, bangité, anglais na bango kuna bangité que. Bangité bazakuna bazapika bangité nga. Donc na obanga yeloko nini. Donc na osala nga na osala pe na kotonisa bato kutu plus na ligarami na ba TV. Mais kuna pe na sa ba spectacle na ba balabala na ba prince. Ba tondi oui. Ça sinon na la bino ba oui, c'est très important un élément pour moi. Voilà. Na biki sana madoma. Na voyage place au na Kenya. Travail ni vraiment mo ko sali ya makasi kuna. Mingi travail mongo nanongo mikolo oyo na nazo sala plus ezali ba traitement et puis ezali pour la richesse ancestrale. Bateau traitement sur quoi? Traitement par rapport à ma maladie incurable ou soit non incurable. Nous avons 574 maladies on a traité. Yomoko. Ouais. 574 maladies on a traité. Donc, et là parfois docteur Alembani. Azui mutunabina zone selibino. So bien mettre envoyé à votre traitement calme et puis posé et ça va même à ta sida. So bien mettre ça matin. Obi? On est big ça. Non, ça le kuta. Il y a pas que na mokili o tozali na 3 mois ya sida. Sida ya kindoki o mutu bina apumbo ya loki o ya koti sur sida. Ils ont basida mususu ya koniata na nzela. Baboa kilo wande, baboa mbasu, mpese nzoko, oni atipe sida komi nango. Sida mususu eza transmissible. Oyo etambola na makila. Raisonnez bien, parfois na quartier kolela, ceux qui ya yamuka kufa na sida, la plupart batu bakufa na sida mingi, baza batote bazalaka mobulu. Non. La plupart de faire moi calme, viens-moi calme à la sida. Ndumba kutu a été mon boulevard au monde a été au matin Ndumba ville il y a sida. Ils sont rares. Ils sont rares. Ils sont rare. Mais la plupart de la sida, nous avons marié mon roboué à Koufina moi si naïba, bazar moi sinon on va marier. Olandi, mais au Pénazan Ndumba ou à Salaka vie à Kindumba pour Koufana sida ça passe. On comprend? Donc c'est un peu ça. Vous avez plus la capacité de voir qu'il est malade. Au lobby peut que Kingani nous taboie qu'il est. Oui, maman, n'a pas prophétie qu'on n'a pas ça. Écran prophétique, n'a pas envoyé dans Zarango. Je te demande ça va prophète. Je te demande où on a payé. Eh bien, c'est mon réalisateur. Je te demande où on a payé. Eh bien, tous les jours, on a activé, on a téléphone activé. Non, déjà, on a parce que ma prophète est bien dans Awa. Ils vont même une émission à Bino. Ma prophète est bien, Benanga, la personne va écran prophétique. Les lots d'église, nous avons prophétie à solo. Pour la prophétie à l'Okuta. À l'estimé. Attendez, Madame Fallon, dans Zana, dans le parfois, on a posé à moi. Parfois, on a posé à moi 10 000 $ mon beau. Alors, ça, on a 2025, et aussi la tête, on a 10 000 $. Parce que hier, ça y est, Madame Fallon a salé qui lobby. A expliqué au yamu, ah, yé baté. La yondo Zana na ya lobby à nous. Na yé bagatou. Na yé bagatou. Envoyez-nous même le ngaboué. N'a pas mystérieux, ya blague té. Naza les mystérieux au hasard puissant. Notre belé mon balikara ba somba ba spectacle nanga envoyé. Ba ya ka nanga ba somba kango. Ba baliko ba banga quoi hein? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Chez la télévision, le boyamba yamba de belé awa. Na mutema no za témoin que boyamba la bino mais et belé ba koma na ba nifo na ngate. Non, na mutema no et belé ba koma na niveau d'envoyé. Ngai naza longia Congo, naza mutoyi longia Congo. Donc longia Congo ça veut dire professeur.
professeur ya Ndila Congo donc nana makambu makasi blague nana za maître envoyé un des ancêtres tala kuduna yaki na nkaka poto solo là mais par rapport à Kosola na yo on insister na sa spectacle aka aorane na zabouye na boti spectacle on a sala pe o e kamusa bato na awa na Congo. Bon, na Congo la biso partout. Nani mo zala na Kinshasa, awa nani mo sala Libanda. Place ni on trouvera que non, osa à l'aise, place ni on trouvera que osa sala vraiment sala bien et puis osa futa normalement. Il y a les bossons dans la salle musala au tepo et futanga parce que ba koko nga déjà ba futanga ngai o nga déjà na zwaka pona musala nga. Mais na sala rende pour nous reçoit plus bateau bateau oyo bazalaka na ba problème il y a ba retour d'affection problème il y a ba pouvoir problème il y a ba ministère problème il y a ba mambebele oyo bateau bazalaka pour ça azoluka solution que na mokili oyo azo solution te asenga aide ya bakoko na ye so bengi mettre envoyer na resunga ye Olandi maman, surtout bateau bazalaka mingi ke azala posa ya richesse ancestrale bozui ya libota ne bana ko apparaître makati ya ndako na ye pour société na ye ebika pour libota ne ebika pour bana na ye babika. Na libota kozala na ba travailleur na en dehors ya kozala envoyé naza pe responsable naza pe papa naza pe chef d'entreprise naza pe na ba on est chef d'entreprise non naza na entreprise nanga mutu o déjà asala na ndako nanga lo bon aza travailleur nanga aza agent nanga exactement on comprend na appelle ba voiture mususu o esala ba course bana mutakumba ngo za ngate. Il y a des chauffeurs, des travailleurs. Voilà. Oui. Avant l'émission, oui, il y a un chauffeur qui faut voyager 3 heures, non? Exactement. Ah, il y a un d'accord, non? Si vous les années, entreprise de. Ah, c'est ça. Ils appellent entreprise. Bâton, si vous avez un moussal au sel à gâteau. Il y a un homme spirituel. On appelle ça Rabatuma Kambo. Comme nous avons maître envoyé, Zalex et des ancêtres, maître envoyé, Sisikiatia, Konyamoto, maître envoyé, Ngai. Libanda Mboka est arrivé là déjà, pasteur Moroba Libanda Bayo Luka, plusieurs pasteurs Balibanda Ongana Simbaga, et Béné. Quand tu travailles, il y a quand tu es la banane spirituellement. Mais maître, c'était vous, il va pasteur. Non, moi, tu as pasteur, tes maman. Na boya ba pasteur te na ndima ba pasteur mais quand on va travailler na yo mon ati ko zo exactement ba travailler na te mais ba ya ay aussi misa ministère n'est pas nga na accompagner makamuna o azosala olandi mais en dehors de ça, as a pasteur pour nous ramener qui bon zambe na yi, na pe naza na ramener bokoko nanga. So bokoko et qui bon zambe na bango na makasi, yango ba ya vers nga, pour na partir la bango oyo bazangi. Neti bo église na yo sa l'église, yo ka na moi si na ba do moi na yo bokota na église. So qui oyo ba mettre envoyer ba tondi ti libanda. Osani, on va mettre envoyer. On va mettre envoyer. Ndeko na bino moko boya zo be la zona loko la comédien moko awa kalata be la zona awa likolo awa comédien moko joueur le va pédé bo ngai na traité zona wana comédien moko be la zona awa isala awa batut na Congo bano batiza maladie nini isa zona ngai na traité zona wana sikoyo ba biloko mususu tango force ya bakoko zali il faut to lo balango pe quand même force bakoko zo mona lo sala makamna nga sala e mona naka ata yo mama na lobela ngote na lobela ngo quand même donc aux aides devant un maître envoyé black yo solo ko changa depuis au bandi année 2024 na nyonso oyo sali o gagné déjà nini ya mutuya na gagné plus ba an o bayaki ko luka lobiko bazoki lobiko
ba an ba eko luka bozui bazui bozui na bango pour nga eza vraiment plaisir eza victoire monene pour nga na bakoko parce que mission batinda kinga na ko sunga na ko bikisa na ko sala na kombo na bango bakoko usa na kombo ya nzambe mpungutu lendo. Bilan en 2024 l'équipe ndeni. Bilan en 2024 l'équipe super bien, parfait. Aujourd'hui koko sauté na elo côté. Te ba koko so le pas les akatin. Yo koko se fana za. Les akate ngala za envoyer. Yo na rati kotak. Ngala koko so le pas les akate. Les akate. Yo no beta nzadi te changi te. Parfois c'est mon ami mobunga yo. C'est pas possible. Lui, c'est le maître. Lui, c'est le maître. Il faut comprendre. Le numéro est là. Si vous voulez voir le maître, il est là. Le numéro que vous voyez là. Même le numéro là, on va au le numéro le numéro est Zawana. Plus 243 89 25 28 plus 243 89 25 28 728 sur le numéro vous allez mettre envoyé plus 243 89 25 28 728 voilà numéro à mettre envoyé sur Benginga Air Nyoso Nazala opérationnel. Yo to hier, yo de regawate. Skonde to côté 2025 boy. Chaque année vous allez bobakisaka sous makambu. To ouais, makambo sika déjà ezo banda sima mikolo au mona na ba spectacle eko changer et bon mususu. Le spectacle au mususu va quoi. Laissez-moi réalisateur, faut chercher le spectacle là. Parce que banana on a teki la bango ba bloco wana batika na oya kala parce que ngana utili bana mboka na ye pe na bloco ya makasi pe no mosala pe na ba vente ba médicament na ole ba produit na oui produit n'est par exemple qui ça sida na otekango na oteka ba bloco bele na ko connaissance sika na tozwa émission to sala sima mikolo na ko ba produit na expliquer moko na moko so ko ina ba produit tu vas expliquer ba produit na au monte que comme c'est un peu ça au 2025 karatondeni non eza par rapport que eza ba ndenge ba entité bazotammusanga ndenge ba entité bazomemanga na otambola seno bango otambola selon bango selon yote selon karaba bango nde baza bakonzi nanga so 2025 o ndenge bandi to koti da deuxième mois ya année ozo garantir batu no nini nazo la nini nazo garantir bango oyo na sunga na continuer toujours ko sunga bango pe na bato nyonso bana posa aide ya mettre envoyé na côté spiritualité na côté ba traitement na côté ba harmonie so oyo esengaka ki bakuta na nini na bango bakuta bakuta na problème na bango réussite à problème na bango ba résultat bango dans la positif soit bien mettre envoyé le numéro plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 sur bien mettre envoyé pour vous solution à problème en nuance vous avez un problème il y a bolingo vous avez un problème il y a oui moi si moko parfois vous avez pour ça il y a moi si moko azaka soki ba bimina ye na mibali baki maraye mobali mususu azaka soki kaka moi si apusa ni pemene aya kama mkanta china ye na suka na mo akima ye so bengi mettre envoyer aux solutions na yo na problème na tout ce qui est vous allez nous peut ça ba rendez-vous ou soit bosoli kana nyonso oyo akolinga nasane musala na musika na osa bato parti par là na bapoto kutu na osa musala
bon awa ça ce qui monte à posa aya na temple soit na concentral soit awa sur abinga na goibsoni ne senga pour mutacha makona temple ce qui au respecter et puis au tchama kona temple baselo musala na yo mutu o nyoso azala posa ya porte-monnaie du bonheur valise du bonheur nyoso o ezake ozala posa bozui ya bokoko no bozui ya kisité bozui ya bokoko na yo o nyoso ayebi richesse ancestrale bozui ya bokoko na yo parce que libota maman ezali na bozui ya libota na bango Olandi sikoyo bato ebele bayebaka te comment kozula yango nga na kopesa oyo yango te na poche na nga nga na kosala nini na kotya alliance entre yo na bantité na yo mpona production ebimelaka na kati ya saki na yo ebimelaka na kati ya biro na yo ebimelaka na kati ya ndako na yo automatiquement sans ngai sans bakoko yo monaka mbongo na yo ezobima condition te sacrifice te bato bakokufa te makile kotanga te okolia mbongo no calmement. Donc c'est un peu ça. Avant de dire que sac na mbongo ebini. Mbongo ezo apparaître. Tant yebi ke ezali mbongo ya kisité eza mbongo bokoko no moko eza lokola lopango na bino papa atiki lopango yo zindambo toni ndako okoti balaka te chaque fin de mois bozo futa yo eza droit na yo eza droit na yo droit na lopango wana eza droit na yo. Mais bino batu bozali bino ba mettre envoyé bino ba mettre bozomo na par-ci par-là guerre na est bandeko na biso bazo kufa bandeko na biso bazana kimia te na mo susu wana bino boko sa elo te non déjà sotali mutu nyonso na kwena ye asambelaka mpona mboka mutu nyonso na kwena ye azalaka na posa kimia ya mboka ezala nakolo baka te nga mettre envoyé mutu na sali po guerre ici là to guerre ba nani ba fiti ya mboka binemi ya mboka ba poussa bazonga sima non mais na part na nga mettre envoyé na tchaka mboka oyo na maboka bakoko basala quelque chose pour na mboka oyo parce que bango bato babunda mingi pour na mboka oyo spirituellement tant mboka oyo eza tourmenté bango bazawana il faut batelema na lobaka tout le temps na kati ya temple na nga na lobaka tout le temps na kati ya temple na nga ki bakoko botelema mpona mboka oyo bolanda mabe ya bakonzi te bolanda te ke bazo respecte bino te bazwi église d'état bapesi na catholique oyo eza mboka église ya bapaya mais oui ya baromain eza biso te ndenge nini église ya baromain edomine mboka oyo il faut bazwa église ya banoir bakomisa ngo église d'état omona makambo nyonso ekosila parce que bakoko na biso basantaka humilié bakoko na biso basantaka isolé bakoko na biso basantaka ki bazo reconnaître bango te yango ya moko bapesaka mboka mokongo mabe ezosalema bazotala olandi donc na sens wana maintenant ce que la nyonso eleka mpona bino solution tosandeli na nyonso oyo ezoleka na mboka ezali pasi mpona bandeko na biso bazokufa mais eza na bato bayebi na bango koma ekosilisa bitumba oyo soki batiki na bango baventure na bango basalaka bitumba ekosila yango bato bazosala nde baaventure oui parce que bitumba oyo mosusu mpe eza nango normal mosusu papa eza koyokana mosusu papa eza nango politique mosusu papa eza donc bitumba oyo eza na bavole ebele mais ngai na part nanga etali homme spirituel nasenga kaka kimia ezala na population bato oyo bazotangisa makila mpona mboka oyo bakoko bakanisa bango même na dernier jour bazosambela bapasteur ma bazosambela solution ezozala te donc ezaka na eloko moko ezali facile eza eloko moko il faut bakonzi ya mboka na biso bareconnaître nano kibokoko na biso et pour makambo nyonso oyo ekosila dans un clin d'œil soki otali basoda oyo Simon Mbango abimisaka na mboka madimba basoda oyo ya mikuse baarmagedon soki bakiti na este wana bitumba ne continue baarmagedon basoda mikuse wana misato mpe ya pamba bakita na este wana guerre wana econtinue
continuer et essayer de reconnaître bango to pesa bango valeur to pesa bango chance c'est tout mais le quoi bango baza ignorance que bino bomoni bosala ndenge ni oko sanga na pena batu na yo pona kimia ya mboka bosali pe quelque chose oui tout ça quelque chose dans la vie il faut pas reconnaître au biso ba konda mboka batala ke basangisa ba spiritualiste ba ya ba défendre mboka ndito sangana bongo awezalaka awana na léopard basangisa ba jouer basangisa ba moto l'homme sous biso to salango dans la vie to salango avec appui il y a bakondi parce que na pouvoir et ya ko bela bisimbi ya mvita bisimbi ya mvita bisimbi oyo ya bitumba bakoza lokola ne mbakala nzondo entité mo azala lisu moka ana katikati azak kisimbi ya mvita maître Ndima mo bakse misus comprends bakomo misus ayo kama réalisateur makambo bakisa misusu makasi oui akambo vraiment isusu bakisami eye po bakombo moi réalisateur tozwa démonstration misusu awa ou bien on passe mettre ça démonstration mon réalisateur tokima te boye mettre moi le membre ekaka to na choix te to na biso na choix te ça va d'accord ndenge mo boye kaka mais ndenge likolo makasi te maman kaka ya moi peut-être maman kaka ya sketch kaka ba mona nebi yo obanga no pa to ya stress ba toi nebi yo obanga no pa maman kaka mesdames et messieurs on doit suivre la démonstration qu'on est en train de faire ici. Je vous signale que c'est monsieur le maître, non? Je sais que depuis, ça c'est pas la première fois qu'on passe ici. Tu te rappelles par nous, si tu as dit mbongo ebima, ya mbongo de salama, ma écoute ba bongo la vie nous. Je pense que vous se rappelez. A touché ma première très sensible, il a dit qu'il peut guérir. Il est capable de le faire. Attends un téléphone à Pamba, il te dit ça là et si. Donc toute la normale démonstration et puis Oyo Izali Nagikomo tobenga ngo kutwazoa kakondo ngale kwako. Kutwazoa iza saki ya mtu alibuma iza ngelo kote. Kutwazoa kakondo ngale kwako iza adage bakoko na biso batika. Kutwazoa kakondo ngale kwako yango yo. Kutwazoa kakondo ngale kwako yango yo. Botala na kati awa Izali vite. Voilà. Parce que na kati wana tolinga nini ebima. Oyo nyonso kaka na osenga bakoko na nga omoni yango nakangi na tie na se ya makolo na nga ingeta bankulu nzauza bankulu ingeta bon yango ebimi yango maître tika boyeko yango tika boye esilante yango mbongo réalisateur ebimi mbongo ebimi yango chapeau na yango ezali vite chapeau na yango ya chapeau na ezali vite chapeau na makutu ezobota bongo
yango oh mettre envoyé parce que moi c'est mon Dieu aussi ça na mona maluba mbongo ce que moi bibwe ba tu as droit au lien oui mais combien de fois la personne de mbongo ba genda ko changer combien de fois mbongo oh ndenge bimi wana soki mutu aliete eketikali kana eloko no yo sala na ngoni non na tonga banda ko étage non na soma mituka ya bien okepe na mbongo opesi oh quand ça l'expérience ça n'a qu'à toi lelo pourquoi pas okepe na mbongo wana opesi sombe peloko oui ba pesi eloko ba plusieurs fois awa na émission na bino bagenda ko changer bato bandeko o balanda bino ya sirsi o barataka ba émission te bayebi ba changer mbongo bino ya en franc maître okubelaka mbongo na moni nzire yozaka martelé na mbongo non nyonso nasalaka na mbongo mai na vino awa oh jésus na bino nasalaka nga nasalango mukolo musino oyana basa oui mukolo musino oyana basa munene ona che na bimisi bambisi na tabasa basa oche bambisi non basa ya sosopi mai na miso bato bazotala na sali prière na bimisi bambisi na tabasa ya kata samdiana awa mo yozatea to sendeni aya samdiana nyonso oyo yesu asalanga mpo na osalango maître maintenant toi tu te vois neti yesu ton non yesu mpe azalaki maître spirituel asalaki na temps na ye aleka oske koma temps ya biso banvoye neti na minute qu'est-ce que tu vois en moi epa na yo parfait baloba obalandi baza awa parfois père aota l'émission emona na dévoilé mambo mwasi ne bonde tovandi na ndako boye nde tovandi boye ndako na biso nde toza boye tomonani ebele me permission ndeka ya oloba parfois des ati ebele na yanga foloba mpe siko moko ya libanda azana ozomona te moko ya libanda azana ozomona ni ya moto tu nga na préférera nalobela moto oyo ezali prophétie na ye na coulisse parce que prophétie ya moto eza vi na ye neti yanga nde tosisa boye lelo foloba oui vi ya moto lelo na moni basalaka wana tosisa bofoloba oza na raison bato oyo basalaka prophétie na caméra baza bato mwa kiona baza aosalama na publicité nzoka prophétie ya malamu eza entre yo mokolo problème nanga motu na vie vision c'est vision pour na yo tu comprends donc c'est un peu ça maître la moni tokomi na suka mpona lelo message clé na yo okopesa bandeko nyonso tout retenir eza nini et puis il faut bandela numéro parce que awa bato batunaka numéro na yo motu nasala biso oke na balabala baboya otekelanga eloko bayebisinga mbongo oyo awuti nango pa maître bobozwa te nayebi très bien et puis mama ya biso na wenza yebisinga yozonga ndako tika biso moto otikala kosala numéro na eza plus 243 oui 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 sur le numéro wana on vous doit mettre envoyé en chair et annonce et au bien on a 3h 2h 1h 20h 4h heure ne so bien naza connecté na WhatsApp na paire normal naza toujours wana ce que vous pouvez mettre envoyé na plus 243 89 25 28 728 mbongo oyo ebimi awa ekoya kobima na kati banda kuna bino. Merci beaucoup. Prochainement maître. Merci beaucoup d'être venu. Merci sikoyo samedi on a kuna pona sala sikoyo. Il faut que on a bassin. Oui, bon mon mambo minene. Vraiment tous on a bassin. Bon mambo minene. Oh non bo monate. Il était le nôtre aujourd'hui maître. Je pense que vous le connaissez très bien. Ma bino peut pas poser un besoin à elle, le numéro est là affiché. Appelez seulement dans ces numéros là. Appelez-nous ici. On va vous remettre le numéro de maître. Il est disponible, il répond à tout le monde.
Il traite tout le monde. Donc, il répond à tout le monde, il traite tout. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre confiance, surtout au compte de votre émission Salut Week-end. Merci parce que vous étiez là très nombreux en train de nous suivre. Je vous dis merci, merci à mes réalisateurs, merci à tout le monde et retrouvez-moi encore prochainement. Ça sera toujours ici, mais le mardi, je serai là à la présentation de votre tranche matinale Kin Matin. Le vendredi, moi, je serai là au compte de Kin Matin, toujours. Et puis les samedis, nous retournons dans votre émission Salut Week-end. Kimi Lankolo, les Anamapota Labino, Ngalabino Tokutani Balasima, Nalingi Bino Mingi. Bye.